breaking news, tozali bon, on dirait qu'il y a Libanda à Mongalema, tout zongi, tout à retraite. Lelo normalement, ezali émission ya Souka ya 2015, puis émission à Liboso il y a 2016. Et donc à Liboso, nous avons présenté Nabino surtout Happy New Year's, bonne année Nabino surtout. Mais nous avons dit que y a PPRD ezali mauvaise année. Parce que 2016, mingi bako kufa, mingi toko bonga bango, mingi bako tumbama, mingi toko kunda bango, pe bamisusu fete ya suka bazo fete na vie na bango. Alors, na breaking news alelo, eloko makasi na koko yebisa ba Congolais, ngonga yangoyo, ntango ifweni, ngonga ngo yangoyo, mikolo tolukaki ekoki. Oyo nzamba prometaki biso ekoki. Soki bomoni na Kinshasa, nyungu ezali. O alias Kabila a pesi ba musicien papa na biso Lutumba, à part papa na biso Lutumba oyo azali prophète ya solo, azali poète ya solo, prophète mais poète ya solo ayemba banzembo éducatif, mais au moment na groupe ya batu nyonso tout oyo ba pesi ba médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze, baza ba immoraux, bazali ba collabo, baza ba irresponsable. Si on moni gouvernement oyo ezokende ko pesa ba médaille na ba immoraux, na ba irresponsable, na ba sataniste. Et là, qui que le gouvernement est comme une souka. Et ça lit bien, puisque et là, on est salami, bango na bango, bakoti, biswa na bitumba pour nani, parce que batu oyo ya alias Kabila Bama elle était. Comment on nous comparer papa Lutumba na papa Wemba, otia bango esika moko. Comment on otia papa Lutumba na Wera na JB esika moko. Non, c'est-à-dire papa Lutumba azali na plus de 50 ans de carrière, et puis carrière qui toko ya banzembo éducatif. Ce que ba papa me ba wera ba JB ba Koffi Olomide baza bato ba memi buzoba na immoralité na musique ya Congo. Comment ko sangsa batande ngane sika moko. Alors et ça lit bien puisque et là on y est bango ba lenga bongo na Burkina Faso ba utayi ko signer président o alekaki a utayi ko prêter serment. Alors l'air a prêté serment ba boyi ko inviter gouvernement ya Congo o ya ba Rwandais ya occupation pour ba génocidaire. Alors, ce qu'on a kanda, on a passé na panique locale, on a invité IDPS, Félix Tshisekedi Oyo, papa na yaza maele assez à propulser na place à président yem ton kitanaye, a commis na popularité pe azo memamramon moins bien. Alors à Kende qui représentait opposition, alors na Kinshasa et Sali Bozoba, espèce bango diarrhée na fièvre. Pe loko la communauté internationale bazo relayer bazo pesa ba information sur marambo sami na Burkina Faso. Alors Kinshasa ba yebi que bonne année asuka ngo bazo fêter, ba yebi que le 4 janvier ça soulèvement populaire parce que batu ba Malibanda pona ko sala fête ba martyr pe ba profiter malamoko groupe oyo ba front citoyen ba banda musala maté ba nego yekola na Sénégal yango nezo banda. Alors bango siko basali loko mibale bazui ba pasteur tout ya ba collabo ya Kinshasa ba pesi bango mbongo ba kende na stade de Martyr ba kende ko sala ba kende na stade de Martyr ba kende na stade de Martyr ba kende ko sala campagne ya évangélisation ya lokuta parce que ba pasteur wana ba tombokela Yesu ba simba soroka ba simba nyonso tout ba boya nzambe ba pesa nzambe bokomo olie ba komisa ba disciple ba na nzambe ba sali na nzambe ba disciple ba komisa bango ba fana na bakanga na mongo na mono na bango. Alors elengisi bango que le 4 janvier insurrection populaire réseau banda parce que ils ont des dates où opposition s'est fixée na Congo, ils ont le 4 janvier, ils allaient le 16 février. Alors et ça l'inde moi. Hi. Hi Frank. Happy New Year. Hi. Yeah. I was away just back yesterday. Thank you. Yeah. It's freezing. Zangala ba voisin angal pour nazaki libanda. Boli bisa za direct live do ba voisin na sala ki 4 jours nazaki libanda. Atika ko tuna na pour présenter na nini. Donc na bana merci. Alors, c'est-à-dire que ma solonde ezokende et comme ko pesa siko que le 4 janvier ezali mukolo oyo ba congolais ba Malibanda, puis le 16 février ezali mukolo oyo ba chrétien ba Malibanda. Alors alias Kabila au hasard rwandais oyo asali plus de 16 ans na pouvoir, 14 ans na pouvoir sur 15 ans, a tongi eloko te, compagnie te, société te,
mais à se distinguer na ndenge ya koboma ba congolais pour na ngongo tisiko na beni bazokunda ba congolais pe ba rwandais bakoma kokota akotisi ba rwandais na kati armée na biso asali génocide na Congo azui bankita na biso ekoma kotekama na Rwanda, c'est-à-dire nini soza nini oyo miba baboma je d'accord nani miba baboma na nini oyo tretaka ba biso baboma ngo ekoma kosala mana jekamine bakoma kosala biloko tout Rwanda moto atreta yango azwa ba plus de 2000 policiers soldats officiers rwandais akotisa na armée congolaise. Donc ezolakisa ke azali mutu oyo azobebisa mboka. Alors eloko nini tokoki kosala elakisi tobima libanda tobengana ye. Alors lera moni biloko wana moni ke soulèvement populaire ezosalama ye soki asala nini aye na stratégie mpona koétouffe likambo oyo baboyi koyamba bango baboyi kobenga ye na prestation de serment ya Burkina Faso mpona koétouffe likambo wana ye aye kocréer eloko na ye oyo ya coordonner ba musiciens congolais. Dieu merci nzambe alala te parce que makambo to azosala ezosimba te ole azwa mayele ole ateyama ole acomprendre ye azocomprendre te ke nzambe atiki ye azoforce lere azoforce nyonso azosala komi mesela gafe azosalaka ezotinikela bagafe ezotinikela bagafe frise ya ezotinikela bagafe ezotinikela makambo nyonso tu. Alors ezosala ke population sikoyo ecomprendre ye yango moni acréer zizani wana na zizani wana ekopesa susu désordre parce que ça na bato mosusu basepeli te nde bazwi bamédaille ya nord baoyo bazwi bamédaille ya nord basepeli baoyo bazwi ya bronze na argent basepeli te etie polémique mais lisusu wana kati ezali nini apesi bango baenveloppe po ete leur population ekotelema po esala soulèvement populaire bamusicien wana bakolabo ya batraitre badistraire bacongolais na baconcert na kobina na biloko wana nyonso tu yango wana tozoloba boye na bana Congo bokufi mingi bonyokwami mingi bokende so ba distraction ni ya zaiko kimbuta na groupe na bato bamelaka bangi ni ya bawenge nyonso tu wenge tata wenge mama wenge tata mwasi wenge boye bokende lisu biloko wana te bokende lisusu biloko oyo ba 13e apôtre te parce que boyebi que 13e apôtre c'est un démoniaque c'est un sataniste bokende te parce que bato wana baza ba imoro. Alors bokende biloko wana te mais totelema ngonga ngo nzambe apesi biso mpona kosoutenir mboka ngonga ngo nzambe apesi biso mpona kokangola mboka ngonga ngo nzambe apesi biso mpona konetula mboka ngonga ngo nzambe apesi biso mpona makambo nyonso tu. Alors esengeli totelema tobundela mboka po ezala bien ça va ngonga ngo nzambe apesi biso po totelema tobundela mboka po ezala bien. Alors eloko nini biso koki kosala ezali bana mboka totelema bana mboka tokende kobunda bana mboka tolibere mboka bana mboka topambola mboka bana mboka totombola mboka parce que loko soki tosali yango te mboka ekokende libela parce que mutu oyo ya rwandais aza na boule a changer constitution atikala président en vie ba député na ba sénateur ba votaka ye donc mboka ekomi ya ba rwandais. Alors eloko oyo esengeli biso totelemela yango parce que déjà locomotive ici ekelemi ekei il faut kokende ti na suka. Alors na ba congolais baza na Kinshasa le 4 janvier na stade oyo ba pasteur ba kolabo bazwi mbongo po bakende ko kumisa to ko sambela pona ba rwandais bino oboke kuna mutu tu bokuta na stade martyr il faut pesa ye azwa lumbelumba azala pasteur azala bishop azala moyembe azala nan o akoke na stade martyr le 4 janvier bino bopesa ye lumbelumbe parce que makambo oyo c'est sili. Alors na niveau ya Congo l'air biso to côté retraite nzamba alobi ete alias Kabila comme aza terroriste comme à côté na Congo pour nous détruire l'église congolaise parce que a sombi église mobimba a sombi na ba pasteur parce que c'est un musulman aza chrétien. Or depuis natango la Bible ba antichrist Satan ayaka ko détruire ba chrétien. Alors ceux qui botali pe na Bible bo mona apôtre Paul autre benga Saul de Tarse azalaki terroriste bazali ko tinda pour nous détruire l'église. Mais dans nzela ya Damas azaki na ba lettre pour que nous koboma ba chrétien akutana na Yesu akweya. Donc Paul akweya qui a commencé à nzambe mais il y a alias Kabila lokola a bomi plus de 20 millions de Congolais a infiltré a détruit l'église a bomi basi na bana a tuti bango na maboka nzambe azoloba ya yese koki parce que biloko nyonso tu ya salaki pona Congo il faut afutango loboko ya nzambe eza déjà likolo ya Congo liboko nzambe ezali pona libérer Congo etikasi ko biso ba congolais tozwa courage to telema makambo esala na Congo eza o esalamaki na Burkina Faso te
eza oyo esalamaki na Kenya te, eza oyo esalami na Maroc te, eza oyo esalami na Libye te, ezali modèle ya Congo na ndenge ya Congolais. Parce que esprit ya le 4 janvier de 1959 ebenganaki ba Belge, esprit wana ba ange nzambe ba kokotela ba Congolais, ba mekaki yango le 19, le 20, le 21 janvier 2015. Bomonaki ndenge pesaki bokomona na ba ange ba kokota ba kokota ba armée oyo eza na Kinshasa oyo Rwanda abengisi ba armée wana nyonso tout oyo ya ba Rwandais, ya ba Ougandais, ya ba Tanzaniens, ya ba Angolais na ba Sud-Africains ba yé po ba maltraiter ba Congolais po ba boma bango. Eloko ni tozotindela bango esprit ya confusion ndenge esalama na Syrie, ndenge esalamaki na Tour de Babel. Bango na bango ba banobunda, bango na bango ba koyokana te, langage ko changer, ba ko beta na bango na bango, plein kolo alobi ete ba ko mela na makila bango na bango po ba kende ko toucher bana na nzambe. Alors peuple congolais, ngonga yango ya libération ya Congo, ngonga ngo nzambe azo libérer congolais, ngonga ngoyo esengeli to telema pona ko bengana batu oyo nyonso tu basali mabe na Congo. Alors sorry Mali Libanda, ezali ngonga ngoyo Rwandais oyo Kanambe na kana ye bazo fêter fête ya suka ya vie na bango mo bayebi baza na kobanga yango moni bazo lenga bazo trembler parce que nzambe soka lobi, nzambe soka telemisi mopanga na ye, nzambe soka lobi makambo ekoki mutu mo akotelemela ngo azate. Alors biso ba Congolais to telema to bengana Kanambe parce que ngonga ngo ekoki. Biso ba Congolais oyo toza na Libanda to soutenir groupe Fonds Citoyen, to soutenir opposition congolaise, to tika ba vidéo ezangatina, to tika makambo ezangatina, mais to la sima mouvement nyonso oyo kosalama le 4 janvier, le 16 février pour moto ezopela na Kinshasa à partir de janvier au moto vumezopela oyo alias Kabila na clan na yeba okokate. Muya nzambe moto na nzambe kombo na Yesu Kristo ekokita ekozikisa misala na bango pe bakopakata mbango parce que alias Kabila akotisi ba nzambi na Congo, akotisi formation na ndenga kosakana te pe na Kinshasa mwana mwasi to mwana mobali avant wa musala il faut akota na ba secte wana. Et pourtant asali 14 ans na Congo, a créé ta compagnie mon côté, a créé ta musala mon côté, a salé te lo mo malamu te, a kolisi te lo mo côté, maya komeleza te, courant ezate, classe ezate, azuba Rwandais azotinda bango étranger na ba passeport congolais ba kilotanga bazala former le kola ba militaire, former le kola ba gens pour ceux qui to bengani bango te dans 10-15 ans. Même chef du village na bamboka nyonso to ya Congo azala Rwandais. Ngonga ngoyo na qualité na ngaya pasteur à diaspora, na qualité na ngaya mosali na nzambe nazoko telema pe na tie loboko na ngaya mobali liboso po te moto na nzambe mwinda na nzambe ezikisa misala nyonso to ya Kanambe na groupe na ye epelisa moto po te bonane oyo ezala bonane na bango suka omoni déjà bazo banga bazo lenga babosala ba stratégie zo simbate ko pesa bato ba médaille koboya makambo nyonso to eleka bakomi kutu na bolo bakanga Félix Tshisekedi ou bien bakanga kisa Fayulu ou bien bakanga moko ya bato opposition parce que bato wana bango nde bazomema moto na Congo. Mais Obama na administration américaine epesi ordre na mwana ndeke lobi soki aza mobali ya solo soki bakata yengenga ameka ko toucher na opposant moko ameka ko kangata moko yango tozosenga na bato ba Gabriel Mokia ngonga ngoyo bo sensibiliser base na bino bobima libanda poste loboko nzambe za na kati na bino. Kanambe biliaki bikoki, Kanambe akomi na suka, Kanambe silipo na ye, Kanambe appartient au passé, Kanambe is over. Il faut atika makambo nyonso to azosala parce que azana deux solutions, ou akokima CPI a récupéré ou bakotumba ye ebembe na ye ekotambola na Kinshasa ndenge ya Samuel Do etambolaki. Oyebi ako soki pas na mali chance ako suka lokola Tumba Lubai azaki président Tchad baboma ye na mwasi na bana le basalaki coup d'état azom soki pe akebite ekosukele lokola Tumba Lubai c'est-à-dire ye na mwasi na bana bakosala bango ndenge basalaki Tumba Lubai na Tchad. Alors ezalaki breaking news pour na dernier breaking news ya 2016 pe premier dernier breaking news ya 2015 pe premier breaking news ya 2016. Nazo souhaité bino ba fête madame Nzamba pambola bino. Année 2015 c'est année oyo les Égyptiens que vous voyez vous ne les verrez plus. Année 2016 c'est année il y a plein succès dans le Seigneur.
mais plein succès dans les CD nani akozwa eza mutu oyo azotambola na kobanga nzambe, mutu oyo aza na souci ya mboka na ye, mutu oyo aza na souci ya mboka na ye, mutu oyo aza na souci ya voisin, souci ya frère na ye, ya sœur na ye, mutu oyo aza hypocrite te. Alors ba côté ya bangembo bokeba parce que bamonaki supu lobi epai ya nganga moko ya Ghanéen azoswa biloko oyo akende kosimba ezali po a endormir susu bato bakokele baveye bato bakende place ezanga ntina parce que alingi 2016 abenda bino bambongo apanza su bafamille po ete botelengana po tezala malamu. Alors na breaking news alelo de retenir que Kanambe tremble, Kanambe akomi na suka, Kanambe biliaki ye bikoki po bonne année ya suka azofete yango oyo yango moni abimisi stratégie ya kopesa ba imoro, ya kopesa ba génocidaire, ya kopesa ba imoro, ya kopesa ba violeurs. À part Vieux Lutumba, Papa Lutumba, ce sont des voyous, des violeurs. Oyo, après ça, ba médaille d'or, na argent, na bronze, parce que bazali ba collabo, bazali ba tout le monde ba lingi mbokate, bazali ba incivique et ba tuana musique ya suka bazo beta na vie na bango ngoyo, parce que l'air trop la libération, ba roti ba beta la musique peut-être na ba prison to na ngena. Bonne année, nzambe na ngapa mbola bino. Bonne année 2016. Bye bye Kabila. Bye bye.